Coucou, bonjour à tout le monde. Nzambe na lola leka vraiment na kopambola bino na pesi bino bambote partout. Bokolanda biso na kati ya temps de prière officiel TV to pesi bino bambote ebele nzambe na biso azanga te na kopambola bino. Toye ya solo vraiment koloba lisolo ya ndeko na biso MG30 boyebi ke MG30 abongola motema depuis abongola motema ayembaka susu banzembo na ye oyo azali koyemba te ntango azalaki na mokili. Abwaka yango mpenza atika yango akoma koyembelaka nzambe moko mosusu batunaki balobi banzembo oyo oyembaki wana eske eza banzembo ya bien eske bato mpe bakoyoka yango eske okokoyemba yango boyebi ke MG30 ye moko banzembo na ye ayembaka ntango azalaki nano na mokili ayembaka yango su te ayokaka yango mpe su te atika yango aloba tout ce qui respire nous loue le Seigneur et banzembo wana nyonso eza nango na litomba te eloko oyo ezokumisa nzambe te eza na ntina te donc eloko wana ntango nalanda yango eatire attention nango makasi mpona koloba ke ya solo MG30 azalaki en plein succès banzembo ne ezalaki na basuccès akokaki kobunda asala promotion asala nyonso mais alobi azalaki na esengo te azalaki na ye na pe te donc ndenge atika biloko wana ndenge asala nyonso lelo akóma na paix akóma bien et to remarka mpenza achange ase rajeunir et tout et voilà donc yango naloba na mokili le salut est individuel kolandaka te bato mpona masse loyenge ezokende na molongo mokolo moto akotika aki osambela nzambe otikali yolela donc lelo meje atika na ye banzembo na ye wana atika nyonso abandona ye wana akóma na epai na nzambe mpe abimisi nzembo moko wana eza sur le marché je pense eza tout a changé donc eza wana sur le marché atia yango eza na YouTube et na Vevo je pense so bandeko bobeti kaka MJ akoma MJ Maria so bobeti yango bokuta banzembo na abimisa ya nzambe mais nalingi naloba eloko moko seki ye bizarre mais je ntango azalaki na mokili banzembo na ye ezalaki na bapromotion makasi ezalaki kokende mpena kosala boye banda akóma mpa nzambe omoni ke eza so ndenge ezalaki liboso te oyo eza kopesa makasi na bandeko nyonso oyo bazalaka na mposa kotika bachame balanda mpo baya mpa na nzambe boya na bino kufa soni komona mpasi yaka et au moment opportun oyo nzambe akobeta na mitema vraiment ya bandeko nga na koloba bosala lokola MG30 donc botiki boye mpa nzambe eza gu kimia na motema okose rajeunir paix du cœur et tout makambo nyonso ebele mpo ndenge tolanda témoignage ya MG tomonaki azalaki kokoka mpenza koloba makambo nyonso te mais nous tous nous avons compris que azalaki motu na esengo te azalaki na kimia te bien ke biso ozalaki kotala ebote tozomona lokola azalaki na esengo azalaki oseka azalaki bien mais azalaki na ye na kimia te azalaki na esengo te donc voilà eza eloko nalingaki vraiment topartage na bino yango tozosenga mpa na bino sorry bolimbisanga naza un peu grippé tozosenga mpa na bino boyo ezitaka te kokommente bavideo na biso otiki avi na yo otiki commentaire olaike so oza moto aseka osabone en tout cas commentaire na yo e ozala biso bien mais MG30 akozanga te mpenza kotala yango tozozela bolimbisa bafrère na biso héritier bafrère na biso kofi bafrère na biso fere baya mpe mpa na nzambe na ngonga nzambe na ngonga nzambe ntango nzambe akobetela mitema na bango baya me ndenge bible elobi so oyoki mongongo ya nzambe okanga motema te mpo tomoni bango basalaka badefile ake église ake azongi estce nzambe azobenga bango bazoresiste wana toyebi te en tout cas merci tolingai tosola na bino likama MG30 et tikela biso commentaire wana na video like oza moto asika osabone kobosana te koklike na cloche ya notification mpona oyo rate te soki tokotisi en tout cas bavideo ya sika nzambe aleka na kopambola yebaka ke tout est vanité bisengo ya mokili eza na ntina te meja auti kuna avandi na bagrand ayembi na une grande dame mama tia na mwana mpe ya son âme donc meje atikaki nyonso aye na ye epai na nzambe epai bato bakomonaki auti kuna likolo akiti na ye bino tozomona kiti me ye moko aza pepele aza bien aza kitoko makasi voilà allez gros bisous nangi nayebisa yo nzambe alingi yo soki oyoki abeti koko na motema nofungola kotia na oye kuna eza esengo pepele na pepele merci beaucoup allez bisous bye que le Seigneur vous bénisse bye bye bosana kotika commentaire te eya tika commentaire na yo mwa